bakoyoka moto waya waya basangane bele pona mamse botika to shikote banyama pagai vas-y la chikote na lobi on a loba kité on a maloba tata et puis Sarah na bandeli koloba na yo Mon mambo lobo komela ke na la chaîne depuis bana la chaîne tisiko na mo faire la chaîne te soko sel kaka erreur na tumi sapne konda mikewana au fini au sali au signaler vidéo na chaîne nanga et que ni mama na ko kendelo sibiti oh tata na kendelo point no pas ko simba pas jusque là et puis na ko komano tin na justice na sali so ba jeter na camarade te na yano musika na yano 30 ans d'âge pour j'ai 68 ans d'âge d'accord on a bien titre on dit manon oui na très impoli mal éduqué titre tout va pesanga ezanga bona boyango tata oh na ko boyango ta so pense na jouer c'est pela na makasi na 3 métiers oza yo za ba temps ya ba série ba cassette non na banda na ba cassette na ba cassette na mona de joie donc dibinga nazo wa yebi te talinga te na zape kunate bon na benga ki fête yebi ki surprise ba to ba ki belo préfère au filmer kapon c'est bon na moi Jimmy attaque pas kitoko makole tonda bien poilé là et puis azali ko bina te o on vient deni na SB bonde ko envier depuis famille biso to zara to envier mutu te si la zara na problème mutu te so za actrice ou acteur film 5 heures jouer ba bengo so za le temps ko jouer parce que il y a qui ne fête avec surprise abandeka bandena gomna ville kuna aposter kenam aposter normal mais oui pose comme na mam c'est pas le aposter mams so ba complexe ne ba koki charge te na ba giboko panzana est-ce que yo tendresse dibinga bela kokoza pe na anniversaire on est capable de poster ndena nango belle vie kan na ebi etasani akoza na anniversaire poster azana nani a chanteuse non yabana nango oh ya famille botas na yebi bango te bazo na yebi bango te kasi Jini mwana lemba uti na famille bota aposter na yebi Jini mwana lemba za artiste comédien aposter ki mams mais ça normal parce que ça collègue na oh muto tanga komba saka pina boke na sala ngote pona yebi ete na poster na ndeni sans perdre l'esprit na sala ngote na sala ngote tant moi ne moko kutu Jini sali yango oh Jini eza Jini moi c'est Tata dans Tata kumba marama chantimati toi qui peut ba voix ça dit non Isaki News Télévision l'homme simple José Young Pakistan ma bien lui et l'image il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde Sosola yeah Sosola Voilà, merci beaucoup Balandi Nabiso ya Isaki News Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bolanda. Émission Nabiso na Katia Isaki News Télévision. Commentez émission, likez, partagez et que ça Nabiso vraiment bien abonné fidèle. Merci pour la fidélité et pour la confiance. Vous avez Nabiso toujours. En retour, quand on est à merci parce que on peut Sabino les a raté. La lobason n'a pas grâce à vous. Sabino m'a plein. Merci à tout bazo soutenir biso vraiment de partout. Donc il y a vraiment eza et belé pour na bino. On a fait Sabino kaba merci. Les gens na embeli bino moko ya SB. Moko ya SB. On a so bomoni en tout cas bo CP là vraiment ma casse. So cameraman a même langage nanga ko fungola ba mon invité nanga pona botanga kombo bino mo mona ekara parce que na lingi za surpris quoi. C'est tendresse dit bingala sur non moi na mulu ba loketa pété mbisa aquarium tala kasko simba te bongo nanga bodundango ou allons-nous moto aïe je salue la présence de Paul Mukendi respect babi tonton Javier Mokondi les cadets des Abakouk, toujours. Mais tout le monde merci beaucoup, Tata. Oui, pourquoi pas. En tout cas, ma boko likolo pona sila bisalu mamsa. Aïe. Et c'est tout que mon batango, je sais le Karim Mokondi la baronne. Bachino bachinoise de kamata bisou qui bina qui bi jamais au seda. Et merci na sila bisalu mams Beckham Pombasen Aigle, Yamukolo,
oleki bango mama mama babakuke abakuke abakuke sata tukutumbi abakuke abakuke santa tukutumbili. En tout cas, merci na maman Zozona Endo, merci na maman Cécile babi tata moi c'est babakuke là. Alléluia, vous allez me supporter hein. Ah, attention, t'as la beauté, papa, sois en attendant la tico, maman Cécile, merci hein. Besoin talon, beau sakanaka. Ah, maman, Balia makaya bouté hein. Aïe aïe aïe. Tata. Balia makaya bouté hein. Bon, deux moments attention. Balia makaya bouté pour. Aïe yango. Aïe. Nani atayo. D'accord, merci. Maman, merci beaucoup, Tata. Ah, Tata, c'est un moment, non, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Santé Ndeni. Pepele qui te connaît lengi. Donc, quand on a ça, on a non. Ah, na moni oka. Na de mon na TV na changé. Non. Faut retourner parce que santé yo yebel gamba kati. Komona boye ça va mais na kati nde makambo. Tata, to beto non masolo ya nini? Il y a contre Rebo hein. Oui. Et oui aussi là. Mais bon kati on avant ba film bon mo kata ka mi pousser mi. Tu as 10 épisodes. Zaka 10 et film il y a 10 ming de ça la 10. Tout ça bilo légal légaté pour solo ba si la lambe la biso au tali sauce tomate vandi ou les vandi qui bekoti ndembi de la même sauce tout est coquille au lenki ambe la biso te bilo mai te à bientôt là ba déclarer ba lobaki film oui sur les kabukata qui ont poussé au pendenge moto ebite ba idée comme aussi la bino tondeni si la Beckham pomba scène nzambe écriture ah moi na président Lombe Soukane première fille oh et Lombe boti à Zuma et toi tiewana avec a limité à partager na bani na te c'est comme na mayele et si la bota ma akuta déjà oui ça kiv à que vendre na kiv na kimkolo te pas que ndapoto tongo so à partager na banani na bala misusu parce que papa le meuble misi ba nebele oh bota ba nebele ba no so jamais au considérer ba tout ndenge moroté et puis mayela bana tout ezalande moté donc voilà la différence tata nde boyaka bofanda ka na uto otala la chaîne ya ndio na biso mona botanga kombo naye alobi bino nde boza bokoma na bino baboya sila bisa oui na oui c'est focalisé la chaîne na boy na mwana musala makasi ye pas boya sila boy pe biso potan comme na biso alobi tali biso oh gata na zabo eza problème essentiel mo kilebi na patron na chaîne na ou alors TV chaîne na ngamo ou alors TV finalement bowela ni nanen na muto na tangi kombo wana na bibite ça na pesa na Sarah bowela ni na ça ngulumasa bon Sarah to ngulumasa fuis-moi bien te il faut qu'il m'en pendant 5 minutes il va se les surger ma belle ma pese taille botala na tata botala tata botala tata babako botala tabino moto ba mingi te ko comme na taille ko bon ça bo migolo e komini comme na taille na tourner oh taille yango tata ye yo comme taille yo obésité il est vraiment en obésité et puis mon thème nende ezana il faut qu'un hôpital mon thème comme mukie ma foute comme bébélé a comme kilo a kokati donc ye kana ye il faut signer en janvier na ba tonton Paulin parce que bon on débat ye bien avec certitude moi je la connais pas ye ba vinezara soka ye n'est pas ngai mo luka relation na matanga mundori oh ina le on a la comme il faut comme star on a besoin comme star on a à l'époque notre prison il faut que ta prison oh tata ba le kana prison on va ta prison tongo on doit comprendre dans la bakanga be osko komi akomi penza nga penza mais na komi ka ate po mutu o nyonso nazo lakela mutu nyonso o azolia mbongo asila na YouTube na ndenge ya mabe aocha ba titre sale aocha ba émission sale na kombo asila bibi omo la à bientôt ngata tamo son laka à bientôt chicote ezoya vas-y la chicote na lobi on a lobaki on a maloba tata et puis Sarah na bandeli koloba na yo Moi, je suis dans la chaîne. Depuis que je suis la chaîne, je suis dans la chaîne. Ce qu'on sait que erreur, notre mission est condamné au fini. Au signalé vidéo, na chaîne nanga.
eke nini mama nakokendelo sibiti Oh, tata. nakokendelo pointe noire parce que simba pas jusque là et puis nakokoma no tina justice non sali so ba jeter nga na camarade te na yano musika na yano na 30 ans d'âge pour j'ai 68 ans d'âge d'accord donc na yebisi yo pe na komela comment otini mwana na mobali asala mission atia oli comme c'est komeli soka pas komeli te simba te soka simbi et komela ina olu bango walai ngana fia pointe noire boyebi sibiti te na mone conférence mo bosa ki ya ba cook boloba bondo finga lisute boba bo finga tata muto lobi bo kipete même finga ezo continuer ka tenga finga te c'est na finga non ta émission no finga o na finga te na finga te bande vérité faut ko ba ko différencier ma finga na koloba vérité bo so na bi te ko no te suka perika jaune soit les finga on rappeler nga kasi ele ko bon na finga te comme na choquer ne bato pour na choquer bato na choquer. Merci beaucoup tata avant to kota vraiment ba sujet na biso est-ce que to koye ba parcours ya vie professionnelle ya tata et les kanene pour se retrouver aux alelo nga bani théâtre bande na ko papa Lobe qui battait que na sali na pesi ba mbote sikazali na sali ba film belé papa Lobe doucement na joie kuna na kleki na groupe Delta Force na pesi mbote na ko pas Sami Mokili na ngona Sami Mokili na pas na ngadia dia to travailler na papa Océan et aujourd'hui na présidente d'un groupe nanga Dédé je suis tel que je suis et puis je fais l'INA et je fais l'animation culturelle ba collègue nanga Popol mo passo bo mona wana collègue nanga et puis Milon Nzumba. Oh, vous avez déjà félicité sur le petit parcours non bon en tout cas je suis diplômé en coupe et couture. Au monde Nikotala yo ba te belé ba traiter yo ça titre oui on a ba titre on dit mano oui na très impoli mal éduqué titre to ba pesanga ezanga bona boyango tata oh na boyango ta so parce que na jouer c'est pela na case na 3 métiers oza yo za ba temps ya ba série ba cassette non na banda na bakassette na mona no joie donc dibinga nazo yebi te talinga te na zape kuna te ono seni na dongoli bango banani ba yuma tu ba toro ba ko ba finga pour sentir tata ta femme propre quand on dira avec tata ambiance au rapi pona sila bokozala desi pona sila bisal bokozala desi car il y a bien anniversaire na to be to no masala anniversaire on tata en tout cas ba fundi yo pana yondo luki mambo ekite mata na kombo ya jini mwana lemba nanko o ba kotisie na minya na minute nanko na kanai yo banga no mambo te on di na bominani bo Jimmy avec anniversaire na biso bien zakamta mutu so anniversaire faut filmer ka et bona bata mati ya yo peza te ko filmer le ka bano bana ki caméra ka ba mona Jimmy a fait kité on est ko ba problème te bo ngam na luka bakoyoka moto waya basangane bele pona mamse botiga to chikote banyama pagai bango envoûtement bazi au salaire bon point bon na benga ka fête y a pas de surprise ba to baza ke belo préfère au filmer ka point c'est bon na Jimmy attaque pas kitoko makole tonda bien poilé là et puis ça combine Théo on vient d'eni na SB bonde ko envier depuis famille biso to za to envier mutu te si la za na problème mutu te so za actrice ou acteur film 5 heures jouer ba bengo so za le temps ko jouer parce que il y a qui ne fête avec surprise abandeka bandana gomna ville kuna aposter kenam aposter normal mais oui pose comme na mam c'est pas le aposter mams so ba complexe ne ba koki charge te na ba giboko panzana est-ce que yo tendresse dibinga bela kokoza pe na anniversaire on est capable de poster ndena nango belle vie kan na ebi etasani akoza na anniversaire poster azana nani a chanteuse non ya nana nango oh ya famille botas na yebi bango te bazo na yebi bango te kasi Jini mwana lemba uti na famille bota aposter na yebi Jini mwana lemba za artiste comédien aposter ki mams mais ça normal parce que ça collègue na oh muto tanga komba saka pima boke na sala ngote pona yebi ete na poster na ndeni sans perdre l'esprit na sala ngote na sala ngote tant moi ne moko kutu Jini sali yango
Oh, Jimmy, eza Jimmy. Moi, c'est Tata. Donc, Tata, comme maman, ma chantimati. Toi qui peux ma voix, c'est dit non, à l'obi qui est, non, à Robimisa. Toi, éviter à sa mission d'Ena ou alors nous et Jimmy. Bibi, c'est bon, et bon, c'est des églises. Ah, moi, ça rend pardon. Makasi. Bako panzana, Bako panzana, lele, boko panzana, boko panzana. Souvenez ça qui est pas panzana. Ngali ba panzana pizza. Faut aller bien te bo panzana ra bango. Et puis ça pas ça me terre ma bête. Ça me terre ma bête. Bango, boko panzana. Jimmy, yako pesa biloko. Yako pesa mabango, yako pia biloko. A pesa matière. Biloko. Ngolo linga bongo. Nga sepe. Siko so esalemeli ça me pe moko na SB alongwe ake family bota asali odina sali bino bosepela biso batu ba bloko lo bana ibango te biso so mto lembi so akeka ko mo pa biso so mto o lembi o ka sala nde ayo o ka travaille pas mto te bon Jimmy travaille pas biso non Aïneka anniversaire. N'habite et comment on dit nini muto SB akoki jouer na famille wana bango ta famille bota ko jouer na SB wana bato lo ba wana bango obiso zalika mte biso SB eza entreprise. Est-ce que c'est ça là m'a déjà muto longwe na SB a jouer côté muso azongi pe boutique est tranquille sans que bolo bana. Neti gaspillage à jour ne peut pas bien jouer sans problème. A jouer pe dans la famille bota. Na yebi mambo bana yebi tinga bika ba kuko banga ya gabi. Yebi bango te. Franchement lembisanga na yebi bango te comment on t'a bato na yebi te. Oh papa. So ba ke bazana bango à l'aise hein. Ba ouais parce qu'on a tourné partout ba lingue ça et ça même signé ça bien les artistes ça libre. Artiste va kana kete. Oh. Et quitter mal. Il faut des abats professionnels, c'est quoi ça? N'importe quoi. Tu veux quoi? Madame. En français. Tribunal Nzambeza Koya oui. Tribunal Nzambeza Koyaka. À bientôt là, vous allez panzaner. D'accord. Bokoyaka, bon, Jimmy, moi, n'allez pas. Yaya fait ça, Biloko. Donne-nous des choses. Donne-nous des choses. Tata moteur ma belle. Et bien, ma qui est pour nous qu'on a pas problème. On t'a une fête, rien à voir normal, mais au salon tout bas. Et puis, Philippe, voilà, des salis qui bas inaï. Eh bien. Franchement. Et ça peut vérité zanine. Déjà parce que na mes ententes puis moi je savais. Tout ça la randé abima a dévoilé likambu. Bongo tie. Bon na sepeli moro. Jimmy. Jimmy akaso benga Jimmy a ebisi. Boza konta za na ngambu na bino. Te ala ngambu na biso te azo évoluer moi en tant qu'artiste. Ala ngambu na biso te. Poso eza bongo o asali kuna peut-être ko sa pe. Ah ça n'est pas la biso te, il y a qui n'est qu'à surprise. Avec qui peut avec ba Pierrot, au Pierrot Ndomba ça peut être Tata international, j'ai international. Ben na bobo, na marca bongo, je t'aime. Et si là je t'aime de tout mon cœur, je t'aime énormément ma fille. Kamata bisous. Tato aza somo hein. Vraiment balandi na biso ya émission na biso polé tout cas to na tata akenara boile akenana ba animation pour comprendre na ye façon d'être na ezara bo kenera bongo tata ouais to beta no masolo ya Naomi Barcelone moi na artiste mboka artiste comédien mboka yo yebaki na si bomoni ba vidéo na yendenge circuler na internet et kitaki mataki arrivé na Paris et belé balobaki Naomi Barcelone erka mutanga wazaki papa moi na mobile na abalaye vraiment na ba mbongo biso tout au monde ndinga komena na poto ola la libanda aosa ba vidéo ka libanda c'est que erka mutanga ana ndaku te na ebité bato babande ko loba ba makambo wana tant yo yokaki ça ki on est baba zo baba donner ba makambo wana parce que Barcelone a petite nanga je te salue moi na muluba Barcelone et Barça. Maman na bébé barque. Et biso ba to kenda ka liboso o ba lobi bongo réponse na mango ba monité. To boni ba sa ba vidéo anda. Rien à dire. Rien à dire bunda lango siko. Ba vidéo ba misu ba commenter pe ezanda kuna été asali na ekara tika sa ezanda ngo chantier ba to ba sali ka moi couverture moi bo pona retromper ba to quoi. Baba so parce que baba bomba bindaku ndaku baba ka la o ba lobi wana. Baba ka la ko ndaku oyo. Oya sali akuba ile sababu soit presque izanda kuna bangote. Ah, muto otonga la Kishasa,
azanga ndako na poto ndako eza pasi te poto ndako eza pasi comme ça en Afrique donc ça ça faut ba comprendre blo musu ba teka pona ki mutema mabe wana comme ça mutema mabe vraiment voilà tata pa na mobali na poto on a vie privée na musu nzani fona yebisa bino eza la question te la vie privée nanga po belé baloba ba mbali na poto te bébé ba ngia ni bala poto privé nanga nazala na ye te etali motu te on est de la charge na ngamo donc on est venu plateau de on est complexe on vient no poto te kini te mo yebika sikoza chaque chose a son temps mukolo repesa meleza nga bomona les atunye so pété na forcer l'autre vraiment merci beaucoup tata to kendeka c'est leur actualité ndenge zo kumba biso to mona ki pe Renate il faut ko azali collègue na yo concert na ona ndenga ba boulot utaki photo mo circuler na internet ekitie mati na ngambu na ya poster mobile na ye basaki mariage après une année alakise longia John mais batamite mama be ba critiquer ba lobby esenga ba loba mobali mukolo mobali boy tant que oza concert na ye okolo bani na parwa donc wana za na kamba lobate nene bote azali eza ba famille na bango nene bote azali mi place à répondre bazala bandeko baba ndeko na nene bote ba gabi baba mi place ba répondre question na boyo monete ba ne ba te na tela ki angote na mona ki te na répondre bête maté voilà pas problème te il faut que non na numéro na pas problème te so na yé de loko moko te na comprendre l'autre so na lo banini eloko etambo na internet natalité na monité na lo banini yo mona mamba SB nga je suis focus na SB merci beaucoup maman c'est tikali comme ba famille à couple batou donc nene botaille et Gabi sont là ba lo bango nga vraiment mwenga donc est bien oui je suis très bien et là on a quand des soif soif ani sou ya bière nyo soka oh maman na nzambe na pardon tato azaka somo na caméra ka la vérité te c'est que petit kati to ka émission tata za soif ah mais oui boss José Youm maman Rose la patronne maman Rose de mon cœur ngana boka nanga mibali te boka ka basi na boka problème te ngasko na moi ça moi mbali poani vraiment et mon mbali faut na boka faut ça mbongo to solo le maman Rose faut ça comme bien ko maman Rose la patronne maloso maman Rose 3 fois maman Rose PDG nga bengo PDG d'accord sponsor mais maman Rose PDG maman Rose j'ai soif d'accord fais quelque chose ya mbongo ko ba nini boka na makanti mabe nako ba mapanga donc na moi si c'est que oh ou alono boka makanti mabe bino bo beba bino pola bon on a to dunda oh bo dunda ngoko oh tata après quand tu rebu bobo mbeli bisoni surprise pour mon nango il y a des choses là non si là non pourquoi tu fais ça si là on y aura ninga boy po nini ma fille oh bon attention aussi là des fois on peut ça oh non non ba mingité Aïcha Koko nzamba volant sur un beti boy tant zong ça what somba volant les abakouk non c'est la moto na lembi moto bako doka ka ba so menanga tata okipa pe mambo etali musique en tout cas na yeba te manga musique na yeba te ko yeba ko ne bo yemba te mama na yeba ngondeni bango tuna na tini tuna na storm so ko yeba ngo te nga tunoka ba propos ya Orligola maman kala na sipa kunde te liboso sala kiti moi ils sont sortis médiatique auto sala te des euros salité alobina affaire egola apesa une déconner affection te tanga za qui en vie tanga kufia yo mona ke non apesa vraiment affection akundie kitoko donc guerre est vraiment moulai bon eza ma famille abato nazani gauloise ou gaulois ou nani nani na famille na bango ozaka mélomane na bonne musique donc moi je préfère que j'irai en denga famille c'est pas important des fois bimi à moins en faire abimité à mukolo aza ya faire oui doit mettre na place ni donc voilà on a ko bango wana donc ma famille bato tchena bwela to non ko dans ma famille bato c'est un peu ça question soukanete soko sepia nango tu n'as na pesa mkongo po tu n'as te talanga je te regarde exit pechanga na mams rando bandi ou apitata na biki wa mwana ndako oza mi place ko expliquer bazana rando te oh bana rando te
Bona Gomez. Nayebi te ndenani. Film ni azosala na YouTube ça site. Olembisanga e. Chaîne na ye comme nango nini film ni ate parce que minute tota compte à rebound elle ko so compte de ce que ça sila. Parce que comparer mettre ma solo ba to ba film e bête na mona fina sila. Donc tu t'en comme on a yebi te. Asarani. Ajouara. Non. Je la connais pas. Oui, bien été. Non. Bobo qui répondre non, non répondre tout de. Na voix so ya salé les mam ça finga qui. Non, est-ce que mon gars c'est l'émission? Na voix ça finga mam ça zandu. Nga vraiment na celle bas émission, tu n'as pas bon balade. Répondre qui? Na répondre qui j'avais dit quoi? Oh, nga tala yo. Okosi. On peut pas kosi na to. So tala na pona wana na yebi na ngate parce que muto tanko na yebi te na répondre. Oyebi no boy no yebi no bango. Na yebi été. Et bon ngata n'importe qui, on tata moi ça ba cook. Ozo ngandeni. Et tout mon site. Tout est quand on internet yo tala. Na za na bato nga na tala na bato nga na ko tala te. Nga bato lobi na tala bato vont tala nde nzeba Michael Jackson. We are the world. We are the chief. We are the best. The Tala place na kena bino. Siko ça kufa. Bon na matima we are the world, the world. Là pour anglais na yebite the world. Merci beaucoup tata. Les qui n'ont pas question souka. Na yebite mot de la fin na yo eza nini émission. En tout cas merci infiniment. Émission kitoko. Na sepeli na Isaki bachenga très à l'aise. Donc bon gardez-moi à moi sur yo. Vraiment. Na les gars on ba chaîne à 557 mais lekika awa pour na Maman Rose. Bongo te. Maman Rose. Oui. Pour na Maman Rose donc vous met là. Ba abonner na biso ba s'abonner massivement na Isaki TV officiel. Isaki News TV. Isaki News TV bon s'abonner massivement. Bon s'abonner massivement na Isaki News TV. Vous avez chaîne na bino to pesa ngo chance. Nous peut ça kaka ou alors nous en tout cas ba bakutu. Ozo zoka ilemo yo. Na yo ka sentir na yo ka son. Ah tata les grappa mbaté. Faut les makrambu. Et puis c'est Isaki faut comprendre baba quoi Isaki ba abonner Isaki ba benginga. Ba benganga. Ba remercier tata le bibi mais oh c'est les finga na kofinga yo. So benga na téléphone benga na kofingo ya ma baby ball tout. Mon numéro c'est 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430. Ce que bien faire na fingo na finga pasteur na bino na ba voisin na ba to avenir na bana na tata na koko kolinga kutute makamtu na lobby awa so mon suis aussi portenga et talinga te ou alors nous moto polin. Merci beaucoup, Zaki Tata. Tata, ceux qui n'ont rien, ceux qui ne sont au loba sur l'autre, Okomi Baba. Vraiment, Tata bien c'est pour ça monsieur Katanate. Okomi Baba. Nasuka. Merci beaucoup, Madame Dinabise. Isaki News Télévision, commentez émission, likez, partagez. Donc, nga linga mingi partage. Exercice c'est là moko. Oh, nga na commencé nga binezara partage. Likez, commentez, abonnez na biso en tout cas, bo s'abonner, ba ono ba s'abonner te. So tomber na vidéo so ba liboso en tout cas s'abonner en pagaille na kati Isaki News TV wa nous ba info na temps réel vraiment en tout cas na lingi bino mingi. Lo micro na la bato boire te. Na boki ka platine ou ka derrière la caméra. Na pesi merci aussi na Paulin. Paulin qui Paulin Mouki une assistance na ya en tout cas ezaki wow. Assister mission son afandi vous grâce na merci na bino tout au coup prochainement bye.